Ah, bon. Na habité, hein. Na habité, bon. Pour ça, Roseka, Ezoya, mais Nzambazo. Ayo simba motema. Hey, jusque-là, la famille. Warrior Forever. Jusque-là. Toi, t'as après ma concert à francophonie. Posez la parole, posez la sa charisme, posez la. Attendez un peu, je vais prendre la charisme. Alors, bandengwana. Posez la parce que. Ok. Jusque-là, la famille. T'es dans mon net, le live et qu'elle est à monde debout. La famille. Live à mode debout. Naza boy, tout naza boy. Pour non, look at la live opposition. Bon, moi, naza ndeni. Posez là. Tout ça. Tout ça bon. T'es tout ça bon. T'es tout ça bon. T'es tout ça bon. Tout ça. T'es tout ça bon. T'es oui. Tout ça. Ma chérie, mes frères. Nabi boy. Jusque là. Toza atteint un problème. Il y a concert à francophonie. Eh, sikoyo, no, te ba fan, ba gaulois, boza interpellé. Parce que binonde, bozo tia artiste en danger. Ok? Tango na lobaka na bino Fally est incomparable. Bolinga kakoyo kasarate. Na yebisaka bino ke Fally Ipupa est égal à Fally. Omoni Fally nda azawana, so lingo comparer musique ni faut comparer kana Fally moko. Ozui ata musique na kala, o comparer na musique na sika. So lingo comparer ba concert, ozui ka ba concert na ye mususu, o comparer na ba concert na ye actuel. So lingo comparer stade à Fally, il faut comparer on a masamba débat na ye moko. Fally azana ye incomparable na loba na bino banda kala na loba na bino makambo. Bolinga koyoka te. Lokwa bino nyonso boza ba congolais bozo beta musique soi-disant rumba na biso batikela bakoko batika. Bokoma komi mono nde bokoma baninga Fally. Nazoyebisa bino Fally aza numéro 1. Na sima na ye numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 bazate tomoni bamon numéro 6. Numéro 6 yango pe bawelela yango na papa na bana bastikela papa na bana bawelela numéro 6. Numéro 1 Fally. Siko tango balobaka na bino ke Fally n'est pas votre camarade. Bouchara tembe pourquoi? Tala milelo na réseaux sociaux. Et les Gaulois plaira. Kasi bino te. Virginie Manganga faut venir. Na moi na osala live bien, live moko posé parce que là je suis pas posé. Na déposé ka la famille na posé te parce que non bima. Posé. Tu le moins kilo a. Ora téléphone na ko ya posé. Bon, non bima. Na okende ba course. Ok. Ok. Virginie Manganga. Toi, il faut venir. Parce que yo monto memi makambo nyose koma boy. Bitao taona biloba loba loka andumba zui client. Ovanda ke lo vanda posaka mukusa kosala be mission. Aux 8 ans. Yaya, Diego Azan Kisasa. Je suis désolée parce que tu n'es pas informé. Ok?
Mon mari n'est pas au Maroc. Il est à Kinshasa. Lobe ozana cancer. Il a fallu poupa. D'accord? Désolé pour toi, mon chéri, mon frère. Virginie Manganga, come here. Me, I speak English for you. Donc, Virginie, yo, lo vanda na yo, oye koyebisa bato, faire rigola au fond la francophonie. Au moni place au tche faire. Faire, quand je te disais, Luka bato baza compétent, Charlie Prince na banza lelo akose kwa na bémission. Balobaki na yo, cherchez les journalistes compétents. Ok? Yaya, je suis là où on vend des parfums de marque. Je suis là où on vend des parfums de l'original en Amérique, mon chéri, mon frère. Likambozande ya francophonie bobetate. Ok? Eza na ngoto yo komelanga solo nzoto ya mutakenda poto kwenda vutuka zanga parfum. Liboso na nga kutu eza. Donc subalala. Tolo la francophonie. Virginie Manganga. Na sentiment na ebite sentiment wana ezwaka yo mkonini. Oyo vandi lokolinga kosala bemission finga afali. Tala omoni ba journaliste nyonso basi ba finga afali. Ba na kema afali. Tena nenga mabete na oloba na mino penda vérité. Omoni journaliste nyonso mwasi afinga afali. Azana kema afali. Donc pona bango omoni ba musicien congolais nyonso so travailler na yi voilà là. Voilà pendeza ya robomba te ba mi omoni ba artiste presque nyonso. Ba journaliste nyonso ba rapembe na bango bazara tellement facile, ba femme facile, ba femme légère. Pour na bango ba mona rapport wa poste en orchestre, il faut la na leader. Ils aura objectif ya ba journaliste nyonso. Siko bango na mona on dit fallait atika bana basi wana tuna défaut. Ya fallait n'est pas le genre de vos artistes là qu'il faut travailler avec lui, il faut d'abord passer dans les tatamis. Lui il n'est pas comme ça. Lui c'est le travail. OK? Non, dis-moi pardon, hein. Nala china en robe. Nala china en robe, s'il vous plaît. Ok? Donc, batbaya kako finga na bango yewana. Baebi na bango ki fallait aleki. Numéro 1. Aza loka li passa bambongo. Na simana 2 azate, 3 azate, 4 azate, maman 6. Et puis numéro 6 ango eza liboki eza bloc et a mutu monte bango nyos tout au 5 sa bango to pesi bango 6. OK? Virginie Manganga au solo la kina directeur ya événement ya francophonie topé ozale ka manager ya francophonie po ozwa audace na courage ya koyo expliquer ba fanatique na bino ba gaulois ke faire muta kufungola francophonie omone siko cha artiste omone ya ero yo mino désordre lobi biso to fungola la biso francophonie to atana pour ma concert to atana pour ma francophonie te s'il te plaît ma chérie. OK? To atana pour ma francophonie te subalala fais pipi va dormir. OK? To solo la na ebite bino bozo tapage ma finga ni ngam na ebisi feras ni les concerts faire ye moko ache na page na ye to moni pena ni copine na epe a poster siko yanga ni na kati ngam tu na ebisi ani les concerts botika nga na fanda pardon ngazo sola na nga na ogangela nde bato bayaki na lisolo o ba décourager faire bato ba décourager faire da ba manganga o mbala moko to mona ya Virginie Manganga. Ya Manganga sa l'émission faire au fond la francophonie. Ngabi ya Manganga oyo. Nana wapesa kaya Manganga ba information. Mutu nini abengaka ya o apesa ki ba information que faire au fond la francophonie. Apesika mot d'ordre na bangulwa. Bangulwa babandi ba live ekezongi francophonie nde makambo ba commission scolaire yango ba musicien congolais bwana nzala ya ba concert ya ba contrat. Francophonie eza festival te. Francophonie oko prester no ka 5 minutes aussi minzela OK. Boyokaki audio sous les kao ke bimaki azoloba clairement Fally a été contacté depuis na agence
na agence na bango et puis basinisa qui est contrat, il est payé pour prester. Même lui-même là, les Gims là, l'homme là qui porte les manettes en noir là comme un gorille, j'écoute à Bengi pour bakotisa ya beta concert. Fallait a été contacté depuis. Mais comment vous venez donner les informations que vous n'avez pas de preuves? Hein? Nalina comme à Togolaise. Bon, moi, ndeni nana ke boire ngunda la Togo. Nazo luka conseil parce que na lembi nanga. Na lembi. Nana ke boire ngunda la Togo. Bon, moi, ndeni po na lembi koloba. Na lobi mingi batu bozo yo kate. Donc artiste aza entouré na batamabe, na ba flatter, na batalokoso. Comment vous faire passer message moko bozo tia ba fanatique na bo tia bango na elenge loko moko oyo artiste au salate. Siko bino batu boyaki oloba kokumisa ke fera ko beta ko banda ye mta ko fongola siko fere mta fongola te. Et comme elle est siko soni omonenga anile concert bomoni Virginie Manganga omoni nde banile siko concert omoni sikoyo tala côté fera kozwa des avantages bauti ko beta stade bango misato fale abeti héritier abeti fere pe aye abeti. Ok? One. Siko bouti na moto moko boye ya ba concert bouti ko beta na stade. Olie boya boko taka na lokolo wana ya ba concert wana. Lokwa fere déjà Virginie Manganga o azabongo protocole d'état ya francophonie. Aye ko souffler na litoi ke papa Hervé bepsinga yo mutoko bandango ko fungola. Ache papa Hervé na espoir. Bache ba fanatique na espoir. Nzoka fere azaki na kati ya liboki ya batali 4. Vous allez dans le charisme. Charisme exact. No charisme. Vous allez na coach charisme. Bozela. Na luka charisme. Boza calme. Na luka no charisme. Bon, charisme. Sikoyo. Bino boye kokotisa artiste na mutu na ye. Ke ya ke na kopema ke pema na oza chaîne nanga donc pema na ok tala biso kame kokoma susti siko bino bozwi les problèmes là que vous cherchez là, vous n'allez pas supporter, d'accord? Faire c'est un Congolais, j'ai aucun problème avec lui, mais j'ai mon choix. Le choix est clair, mon choix c'est Fally. Au moment où ba Virginie Manganga banani ba Laura Tendance ba choix na wanga ya rafere, ngape choix na nga ya Fally. Mais en dehors ya ozala na choix ya ozala Fally, muta Fally, nazape journaliste, nako sala analyse. Comment artiste munene loko la fere akende ko désister na likambo bino bondima ki ko sala tant na essaye bino ke bazwa ki mbongo te lobi na sala ki live ngabi francophonie o ebele bazo betango fele ebele ba betango na nzala ya manka ba contrat na nzala manka ba concert parce que Fally aza le seul artiste o azui caché ba futaki awa beto felete siko ebele ba pos ngana omitu na soki fere ba pia ki e contrat signé ki azwa ki caché aza en droit ya désister te aza en droit ya désister te do bango ba ko beto fele te la famille na mona tina tika la kati Bonera Virginie Manganga ekoloba ba contacta ki fere banda kala. Virginie, c'est comme ça que vous mentez à vos fanatiques? C'est comme ça que vous avez diffusé ba information non vérifiée?
Ah, bapesa ye bango nde dictat français. Ah, yaya bochika boyeko, pardon. Ya solo penja bapesa ye bango dictat français. Mais faire kozwa te. Ah, te ah. Bochiko sa bongo. Bolo banga te ki bapiaki dicté. Poso bapesi dicté. Eza pasi mingi po batu bazwa. Hein? Ah, Zéana on atanga bien. Eh, ezende likamba français. Nevete. Ah, bosali mabe. Mais dictango ezaki sur place to bapesaki ba devoir. Poso bapesi ba devoir akoke nango mutu asaleli ete. Bandeko nayeba ete. Bon, fona tuna vie Zakari Bababaswe. Zakari Bababaswe alobaki fere benganga, fere calmi, calmi fere, calmi. Zakari alobaki bengaye. Oboyi kobenga Zakari. Osali kiminene, lelo tosuki wapi. Baye basangisi bino nyonso liboke sani moko lokwa bazo sangisa bepisi balamba pondu. Bobeta les 4. À qui la faute? Oyaka kokosa ba fanatique, on m'avait contacté. Ba contacté yo ba sangisa on njungu moko bino nyonso bobeta lokwa na kati ya njungu ma famille. Te so ki ba contacta ki yo ba ochela o jour na oyo kobe. Yaya Zakari Bababaswe alobi Gims kutwa bengi. Il fallait appeler. Na minute otosa sunini, fera sa publier kuna obeta suste. Siko to usani. Apesa tanga. Bon, na biye na examen ngo bakota batute, auko kota na tresi. Bakota batute kuna. Ni examen. Bako badako yamba batute zakamtuna. Ko me mata mutu mwa saleli rapide. Bakota yi batute. Ah, franchement. Donc, artiste a désisté concert pour nos fanatiques. Ba Virginie pena boyero bom orchestre moto yo, bobomi musique ne, Donc, musicien comme il dépendre na ba fanatique kolo yesu. Et loko ane ko côté kotaka. Oyebi tango to bando sala ba analyse pour après francophonie to ya ovande la ba analyse. Moi tango to ovande l'analyse totala héritier betara stade après stade ba ya ko beta na francophonie. Fallait beta ki stade après ya ko beta na francophonie. Et tel ferré. Obimi na kacha liste otikeli sous héritier. Héritier zonga. Héritier zonga na la poste yaya zoko kamaka mbute ngana lobaka ngo fera kokaka na ete héritier zonga na poste na moni on dirait fera zoko kate. Donc yo mutu osali tina publicité eloko elekelanga ba vidéo eza osali publicité bengisi ba fanatique na yo boya les 4 boyna boy batu baya kapamba boye po yoki kaka fallait azo fongola fallait azo kanga mbala moko désister. Est-ce que mbala sima bako benga kao lisusu concert wana francophonie ezape un plus na kati ya carrière ya artiste nyonso wana ka po fallait refongola fallait kokanga jusque là ba warrior bata na pour ma francophonie te bata na pour ma français te na mona tiboko sanga pour sauf neza makamba français atanga pe na zoate bolo bana vérité. Est-ce que ça makamba français comment beaucoup mon sali ça ba carrière à ba faute belé boy muta uti na moi moto moi les chaleurs boye sou boye ko bambaye concert ezate borobeta suste because na moi nangelo ko loba te
Parce que oh nyonso ba Virginie Manganga, ba Laura Tendance, bato wana nyonso wana bazo entouré artiste. Tala côté bozo memaye na libulo. Est-ce que so batie fait régola beta place mo na be héritier na bato nyonso wana eza mabe? Essaye nini? So basangisi obeta na bato wana essaye nini? Bosi bomona fali batie place mo beta na bato akimi? Ozo kima nini, ozo banga nini? Ozano pe na mwa banje mono français. Regarde nous à pesa wana ni susu. Est-ce que t'as pitié? Ozano mwa banje mono pas français. Est-ce que kuna basengi banje mo français na zaka ba question na yeba basengi Zambe. Des belles poissons sous. Bino pe boza bien. Tout le monde est en beaucoup ma phrase ba des belles poissons et ça ra bien ti. Ten beaucoup ma boy bata francophonie bazo mona. Ezo solo la mabe. Zambe Seigneur. Pardon. Non, kinzoto malili, pardon. Kaka nche écoute boko sana kepe na ngamona story, ngamona kepe atina story pe na tali ko ngabi a désisté ko a betate. Because non. Bon là je suis en panne. Je vais sortir un peu. Jusque là, ba warrior bata na programme à francophonie, te bata na programme à français te. Alors, rendez-vous est à l'obit. Bouton de sa stade wana. Na ba musicien nyonso oboro prester, bonne chance. Mais faut boye ba eloro moko, Fally reste incomparable. Fally aza comparable à Fally. Donc, et ça, na moutouté au boko tchaibo comparé na Fally. Bon, na nzembo Fally monte bo comparé on nzembo moutousous. Donc, Fally faut comparer na aux nzembo na lelo. Aux li passe bambongo. Au comparé on a qui dianfuka. Aux stade de martyrs na yo comparé on a stade na ya masamba débat. Donc, Fally est comparable à Fally. Boye ba on na Congo ana et na mission monto aux aura caché mon na Fally. Et na mission monto aux la considérer ndé mon na Fally. Et na mission mon côté. Je dis bien, mon côté. Bino mo botiki la Fally espace. Boko kana bino ko battre ete boko mo ke nous sengo secours pas Gims. Yemo Gims kutwe akoka Fally te. Finalement siko mutu botiki li espace botiki li numéro 1 ye, numéro 2 ye, numéro 3 ye, numéro 4 ye, numéro 5 ye. Ale binyo nyoso ba misia Congo bozoro la numéro 6. Makaka dia kapado na kati na bimi, j'ai beaucoup de choses à faire. En tout cas, nge salingaka passe parce que analyse Zoya. Merci.